Maître Gims abotami na yolo. Tokota ki yolo ngana yo tozaki na yolo totambola. Na $150 na Congo ngana moni. Na $100. Toi basoso ba salaire ba $30. Écoutez, $30. Merci vraiment bande onanga ito mekana ko solama mukene loko ezo sala vraiment passivement. Toye awa pona ko fingate, toye awa pona ko déranger ba mémoire ba te. Mais toye pona ko remplir toujours musala na biso ndenge sengaka toya na information vraie ya kati ya mboka tant que population ezo déclarer. Tout solana mukena David Kosina Yuda. Bonjour mon frère. Bonjour Peselengi. Na yambio awa na 3W PC Lengi Paradis Musique lola na lola vraiment ndeko na ngai awa to soutenara beaucoup plus artistes et musiciens. Artistes et musiciens ya mboka na biso oyo parce que ngana lobango na ko soutenir jamais Nigeria. Na soutenara toujours artistes congolais. Artistes na biso ba kende message capté partout. Parce que bandeko musu baza libanda baza tamsu na retard ya ba information makambo ezo se passer awa. Biso ko toza ba umbu na bango toza toujours ba memang kolo kolembate. Atake bozo finga biso problème ezate tozala ka na bino. Sabiso bino bomona na te. Sabino biso peto ya lobate mais ngai na kozo ata ba mama bilanga mais émission eleka. Ndeko na ngai comment na lelo ndeko na biso artiste ya munene ya mboka oyo Maître Gims. J'espère bien que Mago est déjà awa na kin awa. On sait déjà prêt combien de mois? Non, on a gêné 1 mois et demi. Bon, 1 mois et demi. Aux hommes, on a température ya mboka na biso par rapport à budget, crise économique et ça. Awa, artiste na biso, au bazar na biso awa. Toujours na kata kin ba bimaka mwa muke. Bazo faciliter ba peuple na bango. O ba yo kaka disque na bango, bazo faciliter bango. Na mo ba moins zéro. Tout le monde a héritier zo beta ba concert awa. Azo tia na ba $10, ba 10 000 francs. Maïs Fabrigas, 10 000 francs, le roi de la forêt, Diemba, 10 000 francs, il fallait pour faciliter le peuple na bango. Parce que la musique, on doit être la canne de biso congolais. Pour jamais un Français a reçu un CD ya congolais. En tout cas, ça passe. Et ça va congolais na biso ba chana ba nationalité kuna. Mais ce que comme on Maître Gims, a sali batin belé. Asali batin belé ya royo kita a na mboka na biso a Kinshasa a ayo beta concert. Mais lokola ndeti ba logo na biso ba jogo na biso nde ba yara a ko défendre drapeau na biso na salle des martyrs. To mona ba yara na ba volonté. Aina volonté parce que ça l'air ba futaka bango kuna et kokana raté par rapport na musala o bon ba sala a na mboka. Mais ce qu'on Maître Gims azali artiste oyo azana ba fan ya 100% ya kosambate. Oh peut-être ba luka ba monaye. Mais ce qu'on est gazoya na Kinshasa awa, atie billet na ina $150 na VIP. Na ba petit peuple, le roi atie bango le roi na $100. Pona yo vraiment ndeko na ngai na lingaka parce que yo lo baka toujours vérité. En tout cas, mais quand on éclaircir ba tout vraiment tant que yo posa na Kinshasa parce que ça na moi na kini. Ato bimara ngana bimara te ngana za na Kinshasa na ebisaka bino. Ah ba ko refulenga te jamais. O mboka na biso mboka banka. Moi les amours animation boyebi kandeza. David, mais quand on solo na batuma muke na par rapport ya Maître Gims na bien e wati wana par rapport ya $150 na $100. Olobi nini pona ngonde konanga. Merci Freddy PC Lengi. D'abord comment on a Maître Gims aza musicien mukete. Maître Gims aza star ya Congo. Aza munene na Congo, aza munene na monde. Maître Gims aza abotami na papa teke papa na azaki footballeur be aza nani te. Papa ya Maître Gims a musicien. Yo yebi ve na biso janana. Maître Gims abotami na yolo. To kota ki yolo ngana yo tozaki na yolo to tambolaki. Mais ba fanatique oyo ya Maître Gims so baza na Congo, bazé belé ta musuko leka na Europe. Mais ayaka mingi te ne mona ba fali pupa. Oyebi ya sa style mona ba fali te. Ba fali baza kini mikili na ba fere na ba Fabrigas maestro bango nyonso baza ba mouvement ba wata. Mais Maître Gims ayaka boko sape ina ne bo mona ete. Bo bule siko yazo bimisa ba lwam na poto awa na kini zo kombe zo vanda zo bete na ninga mukete mutango ayaka te. Mais tango zo occasion producteur a memi au Congo ke no bete na mboka na ngana oyeba te na otuna tango na otamona nzela na otala ba pano la média la sabino ba pano wana bo mona ngo vite fait comment na ba pano Maître Gims o komba ke star munene mutawa beta. D'abord ba pano tiami na tuni ba 3 mois avant
musicien congolais monte à panneau état moi ezal na ville 3 mois eza na tous les communes tout le boulevard qualité ya panneau wana eza o ba musicien na biso batia raté que moi panneau moko couleur esali boye ce que moi esali boye mu pepeye ningani panneau kemba okanta Jackson mutawabeta donc on a qualité na ya photo na ye Maître Gims on comprend que oui star na munene mutawabeta Congo mu mabawasi la ba ya Maître Gims mais bako yame na prix nini c'est ça le problème montagne ni ba ya Maître Gims na $150 na Congo on a moni na $100 David $150 wana $150 autant souba bazo comprendre té na pesa na euro na franc congolais mort na biso à lokum donc $100 est déjà na 150 000 francs congolais alors so obeti $50 wana eza le rôle à 75 000 francs congolais donc c'est le rôle à 225 000 francs congolais 225 000 francs congolais 225 000 francs congolais $150 225 000 francs congolais oyo ke so ota mona on a ba poche ekota te eleke belé na sac il faut za sac ya munene za monge belé na Congo bato awa basoso ba salaire ba $30 écoutez $30 mutasala na pharmacie na hôpital ba ofite $30 $50 par mois ba mama wenziona bazwa quand même sous bénéfice $50 $30 na mois sikoyo concert moko muta ko sala économie tozo bandeko yo ezamba journaliste musuna kina ba futa kaye $50 par mois ba patron wa sana poto siko boule po ya concert wana ba fanatique ya Maître Gims o balimba mona yi amona na kate avant na poto aza star munene ya Congo sikoyo $150 banani ba ko ya concert wana c'est ça les questions na otuna côté la ba tu prix ya marque wana est-ce que Maître Gims yemoko azuita reçoit na producteur kotu na producteur na yake monta otelinga na okebete ba Rwandais te tamusu Maître Gims akanta kebete ba Ougandais ba Malien ba Somalien ba Ivoirien que oui na me mavona prix moko bazan souci ba monanga ozo ya ko betela bana mboka bandeko na yo bana yolo mwana yolo ni na okota na prix ya $150 mwana mumbele ni na okota prix $150 même ba jeune fille to mona ba théâtre ba dendaka akokoka ko futa yango te eza monta ezo peser na euro ko sekate je dividi na euro eza na €140 boule que concert à Maître Gims €140 hérité concert neto za na Olympia combien o baboya ki wana combien $15 tala $140 à $15 tala décalage wana et puis na salle nini en plus na ville place do beta maone za na ville chaque club est na cité te moi na nzela okota te esengaka propriété esengaka ba stemai esengaka ba makamebele dépense so muta pesi $150 oui asomi biya koti kovanda na yi komela biya na place ne bani na ba €4 €5 au juste mutu wana ki na $500 ka pa mona Maître Gims na concert à soirée moko a plus David eza jusque là pe na ba moment où ya rentrée scolaire na ba problème mususu na makambe belé na ba vacances nani okobimisa $150 pour ya omona Maître Gims zwa idée na peso exemple ba petit na biso ba footballeur bayaka oya ba joueur ba petit na biso ba kebano to saka nengo ba ki ya so boye match mbalo mariage elekaki bien na mona ki to sala bon mouvement ba petit na biso ba bolasi babolas nde ba beta wana banani blisusu ba Chancel Mbemba ba petit na ngambokani ba petit wana nyoso nde ba yaka na Léopard wana ba beta obi ba club na ba so combien na poto ba so ka imsu ba $50,000 ba $60,000 ba so ka ba grand balar na poto mais atiki ko zuwa ba grand mbongo na poto aye na Léopard ba match mona ba Léopard o mona ko Léopard a beti ba to ba sepela mukilio so wana joueur biso so wana ba joueur to vana na hôtel vana Béatrice so wana joueur a se kanaye combien bazwaka ba so ba joueur beleza ba $5,000 ba joueur o mona ya Léopard tango azui $5,000 na mutatiki ba million na poto akobuka na lokola zui cheville ko ba million na club mundele aye ko landa awa na Congo poza $5,000 pona nini pona valeza mboka mayo ya pays kena beta na mboka population sepia na ba beta pona l'arte ba pecho tu ba yaka Léopard ba professionnel na potwana ba yaka pona gaza mboka po ba pesa lokumu na mboka ba sepela siko Maître Gims tango zotiela ba tu $150 bon d'accord ba député ba ministre bana ba konzi ba sa nini ba kende mais biso to yeba ke Maître Gims aboka ba tuté abeta musique na français ba boka mutu te biso la na mabanga
biso landa kayu na yebi ba boka nga na mata na podium pa maestro Fabregas na okende po aboka nga beta chana nga Maître Gims aboka batuté Maître Gims abeta rumba te Maître Gims a fali faire te Maître Gims a trop mundele mais comment ça trop mundele bongo il faut ba stratégie nini population ezala ambiance ba sepe yo memi papa moko baza ba mbongo na ya vandi na kita bina kate asepela kate aoni saka mutu boy siko ndula ngo esimba. Merci vraiment bandeko bata la biso Plamedi disque boza toujours na carte régie bandeko na ngai toza awa vraiment pona ko loba beaucoup plus malamu ya mboka na biso artiste na biso tant bazo ko évoluer et ça la biso beaucoup plaisir parce que po bazo défendre des drapeaux ya mboka na biso. Merci vraiment na mokonzi ya mboka na biso ndengo pesi kimia na kati ya mboka na biso oyo bandeko boza libanda boya ba vacances boya mboka eza na kimia mboka eza toujours à l'aise biso yo toza ba bonne santé na tambola na mutuka na 24 heures sur 24 heures et lo moko ezate ba fausse information ba pesa rabino libanda par-ci par-là mboka eza na kimia ezali preuve la prix ba concert ezo beta manango partout ba kermesse ba tout baza à l'aise mais nazo regretter vraiment na bandeko na biso ba combattant boboya ki héritier abeta musique kuna na Olympia mais karabino batuana boye susu mangu na ba concert awa koya kokota ka suba concert ya ba kermesse tout ça sur ça par rapport à ni donc kuna bosaki hypocrisie après boye ko bimisango awa ce n'est pas bien congolais to meka olingala ndeko na biso Maître Gims biso za ba congolais to za ba kinois au moni biso ba chroniqueur ba journaliste soki to ya ka ba concert to ya kolanda ne ba mabanga na biso parce que biso za ba congolais to mesana kimvuni to kokufa nango vota kumvota to mesana nango biso to za ba congolais so to ya ka ba concert to ya ka nepo na ko landa musicien oya bwaka ngai to na yewana dédicace et ça la rabiso bien et ça ndenge na biso na tira moko oyebi makam na oloba mais lokola yo na concert na yo oboyi ba chroniqueur baya ba journaliste baya et ça nango problème té biso pe lokola eza musana na biso pona ko kabola information to ko zala wana to ko tambola wana micro baladere ko zala wana ba caméra cachée to ko tala soki yo ko sala play Tokotala yango vraiment c'est pas bien. Est-ce que Freddy n'a pas intervenu Mouké? Est-ce que n'a intervenu Mouké? Est-ce que vous comprenez que Maître Gims il faut amener kako soit producteur na encore. Septembre ya musique, le 16 septembre ya musique. Deuxièmement, il faut y que bateau bazo ata les aba bano balingaka yi. Bana mike mikolo ba jeune. Balingi Maître Gims makasi. Asa star mouné na Congo. Papa na ya za musicien mouné na Congo, sali pétrole na Congo. Mais zo idée que Maître Gims soit bêti $150 jour wana. Asa la chance. Gims et l'onga na mon risque pour na yezanine a diminué prix wana ya $150 a quitté on a prix à ba concert beta na Congo a bo sanate magie système talaka ka magie système ba salam pia kawa ba ivoirien na magie système na poto ba saka ba plein na ba Olympia na ba Zénith mais tant ba ye awa ba se retrouver salle il y a 200 personnes mais se retrouver 80 personnes à 4 ba ivoirien na ba ivoirien tuna mokonza magie système présent ba comme na asafro tuna asafro loba ke ba mboka nini oyo ko ke beta concert na monde abi République démocratique du Congo abi balinga ka batu mususu te asalam piaka talaka gaza magie système ndaton sa Olympia alemba ko tonte intercontinental grand hôtel wana m deuxièmement jour Maître Gims sa obeta to wana ba vacances yeba soki ka ke rita tielibaya a otia $10 pour un concert monsieur les cas supplité et sur $10 yeba ke des populations pour donner en vacances voilà hérité na $10 na ye azalaka de na ba fanatique na ye qui les a divisé azala ba fanatique na ye maestro Fabregas akonia tapé zigida le même jour Gims sa obeta Weranson zenga luketu ezo zenga luketu akobeta le même jour nani azaga fali pupa akobeta le même jour Maître Gims sa obeta nani lisusu feregola papa tala ba artiste on a 5 bakanga ba fanatique na bango ya nzala ba vanda kana bango siko yo siko tangu jiba ko tele malisusu siko est-ce que bato ba okene pas Maître Gims na $100 na $150 ndeko ezala nani dédicace pesa la raté merci vraiment bande on nga tozo taper nengo na biso Maître Gims ozali artiste na biso toza fier pour nous parce que nga naza congolais naza kinois ya 100% na ebisaka bato mboka na ngai awa muta o refoule nga azate o eza mboka na ngai yo mboka na nga awa na siamaka awa naza à l'aise awa mundele o mbila kota amoni ba mbila na biso ato sololaka
to beta langi la kitoko a libérer nga pepele mboka na bino kuna ba condition pele a biso courant et le canon nenga so lingi mai na ko fongola robinet bima nango voisin ko funda nga to beta na nzoto pour refouler no ngati o refouler nga. Merci vraiment bande on nga na zo bisa bino vérité parce que bobi musana na biso to lo ba réalité to zo ba vérité Maître Gims na zo yebisa yo zande ko na biso yebisa producteur na yo Orange Route to kotsa mbongo chaque jour alier abiso no mbongo na niveau na yo il faut oya obeta ndeti ko ça de martyr obeta on peut ofele sorti mbongo wana ko tela moyen moko zéro okangisi mboko mbongo wana okobimisa ta ba ofele ba zebele ba to obota na maternité obimisi ba na mbongo wana ate moko vraiment surtout on se pena ba artiste nini yebisanga na vraiment yango moninga so na koma na ba fier na maezo fabrikas so na koma na fier na héritier so na koma na fier na Fally Ipupa so na fier na Weranson po baza ba artiste moko ba yaka ndeti bazana ba sponsor na bango ba sponsor bazali ba parlement ba Congo ba yaka ko no betaka ba plein air bazo betaka ba plein air pona ko sepisa ba fan na bango siko yebisanga yi Papozo tia $150 na franc congolais na ebisa yo ezali na 225 000 francs congolais na poche kota raté obi Minerval la bana classe c'est combien so naza na 4 bana et là déjà Minerval a déjà mususu ya bana mikeza déjà 35 000 francs 40 000 francs donc ozo zwanga le là 5 sont donc 6 bana déjà yebisanga ce n'est pas bien oza ndengona biso za congolais bana yolo bana kingasani bana changu bana banzalemba partout Kinshasa même ba uta na ba province na biso ba ozana posa ba mona yo yebisa producteur na yo wana nga Freddy DVD na zolo bango parce que to tambola ki micro balader ezao lokola ngongeza muke premier disque bon na kata région na moi permettre biso to tia ba image à micro balader ezao au moins ndenge batu ba c'est plein de pas par rapport à makamto loba David émission si la raté parce que ngonga pe yango yo bande ko pe ba hôtel on a yebi ke Magiti Bouyi moté maman ya David awa ko kadena ou te kosa obi kadena ba kanga na Angleterre on ba buaka ka fongola awa to kanga masolo na ebo sani ke vraiment na ye moko tandi ba hôtel nga David fani sala batina merci nazaki pe na message abana yolo ba pesa ki na ebisa Maître Gims c'est David Mombele MC Seko Sinayuda diaspora journaliste diaspora au Congo na ngana peso message ya bana yolo ba pesa ki bana yolo ba bi obota mwana yolo papa na za mwana yolo yo poza mwana yolo salande ba la coste ba salaka sala ndenge ba shela ba salaka soki oyekin obeti concert na yo sala tout kende mona bana yolo comment manda yolo si mama belé ya ba koko na yo wana message ya bana yolo babike mbalo Maître Gims soka ye il faut ma colonel anyata na yolo et lobite so comme star ya munene oye osuki na ville osuki na grand hôtel ozu avion ozongi bana yolo donc wana za Kinshasa te Kinshasa za ba grand hôtel te ezaka il faut kota ba kapela ba ngaba wana ndo oyo ko ba fanatique ya Maître Gims ba bima tango ya ko sa ba tourisme aya ba tourisme yo wana kenda na ville ko ville za ran déjà kuna akenda na ba balé wana d'accord merci ça ma ba tunwa ta 3 personnes pour les appeler mission ma carte c'est David voilà merci na binotu bolanda ki ngana Freddy DVD merci na Adom Jangi oyo aza British na kata Londres Adom Jangi ndeko nanga na salinde to solola ki ve nanga sous les Ngala ya Dorothée Ferre azolanda biso Mimi Lolendo na kati ya restaurant Cabana place azolanda Magiti Bouyi ya David Mombele mama na Jessie et Jennifer place azolanda biso na Paris na bosanité masa na Simba Munungi pesela ngai Marlène Kapita madame na biso yanda kumbote yato frère Richard Madeka place azolanda biso mbote yato place ozali Hervin Kulu Charlie Ajanga place azolanda biso na Starlen Polo bazolanda biso bino nyonso mbote tokutani Nelly Musei place ozana bosante c'est nanga Claudine Kinwa en tout cas bisous merci vraiment bande onangai en tout cas ba o déranger bango bolimbi si vraiment tozaka bande onabino peto kabwanate bande onamiso ba combattant na ebisi bino en tout cas botika ba biloko bozo sala c'est pas bien bozo boya concert na poto kuna awa mbango yo se retrouver na ba kermesse c'est pas bien ce que eloko ni bobundela en même temps botiki basi na bino kuna na poto bozo ya mbango awa na bana batami mike awa kuvanisa bana ba flat mama soka webi mobile no za awa na kinya na zo ebiso na mission oyo kaka na mission oyo
benga mbamo bandeko na yo ba surveiller so ko monika ba petit na ba bébé wana ba yo tonda na wana na biso yo black ité so imo ba na zo ya awana kin boya na ntela moko. Merci vraiment na yemoko ya Wilisonga na bossa na raté mon grand frère propre. Venanga Wilisonga ya men. Wilisonga mama Lydia Bangala mwana le bambino ya tongo ya solo. Merci vraiment na HM héritier minimbu na bossa na raté vraiment na suki wana vraiment bandeko mususu bolimbisa ngai bokota l'examen d'état na sewana soko sérieux. Ya quoi kelanga mettre drapeau blanco. Mettre drapeau blanc vraiment plaisir à toi vraiment na yemoko David Kos na Yuda na ebisa rabino émission sili vraiment bandeko na biso minutes ezaki mukie. Deuxième émission toroya wana pona rolakisa bino ba image oyo totambola ki micro balade nenge bana yolo bazo se plaindre pona article na biso ya munene Maître Gims. Maître Gims to sali pona ko déranger yote mais to sali pona honneur na biso ya mboka. En tout cas, Luka au défendre drapeau na biso ya mboka. Fongola ba journaliste, dividi a fongola ba journaliste ba kota concert pour ba panza sango. Les mêmes cartes après so biso zozana otokena ba concert ba Shakira, ba Lucky Dube na ba Afrique du Sud. Pourquoi Maître Gims ba journaliste ba kota te? Papa soki pa boyi ko fongola, problème ezati. Jésus pa oya na été né na lobara comme d'habitude, Jésus pa ozonga na epete. Biso to kozala na ka pona ko zwa ba image to ko kota. Ngana kokota omoni ndetinga na limwaka